Shalom, 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 bien-aimé. Ton le Seigneur, shalom, na pesibino, mbote, na kombo na Yesu, kimia, na nkolo Yesu Masia, ezala na biso, na pokwa lelo, na mabota nyonso, na bandeko nyonso, obozali connecté, tika ete, to kumisa nzambe na pokwa lelo, prière ya pokwa, to komi tango ya prière ya pokwa, avant ya ko kende kolala. Bien-aimé, dans le Seigneur, naïbisa kibilo ete, nakobanda ko rappeler yo, pourquoi nyonso ete, yaya ko kende kolala te, avant obondela, kolobate ke non nala nano, naya ko bondela sima, et kozala faute munene, spirituellement, bien-aimé, dans le Seigneur, mais to bondela nano, avant ya ko kende kolala. Benga ndeko oazali pembeni, partager ndenge okoti wana, partager ata mutu moko batumi bale, partager ndeko na ngai, aimer aussi la vidéo ndenge okoti wana, obandi nano ko linga vidéo, obandi ko like ndenge ba anglophone balobaka. Bien-aimé dans le Seigneur, obandi ko linga vidéo oyo obandi ko linga tango oyo. Bien-aimé dans le Seigneur, tozali awa na prière ya pokwa na mosali na bino, le prédicateur Philippe nazali na bino elongo ete ensemble toi de Nzambe oyo apesi biso susu journal lelo ozali compté parmi les vivants ezali ngolu moko ya munene. Bien-aimé dans le Seigneur, to lekite ba oyo bakufi yango tozali awa po ete to adorer Nzambe, to bondela et to bako détruire ba œuvre ya diable prêté munguna akoki koya na mawate na bomo na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, avant to badako adorer susu Nzambe, avant to bondela to koyeba susu kotanga maloba na Nzambe ezali maloba tosi totangaki yango déjà, mais tozali kozongela yango ete tokota na kati toyebake nini tokoki kotanga susu na pokwa ya lelo. Bien-aimé, tokotanga mukanda ya 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Que nous dit la Bible? La Bible dit que soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut tous aller tellement vigilants. Tous aller dans le temps où il y a guerre, ezali tango o munguna akoyeba ko bundisa biso tango nyonso akozala na mawate azali ndeko na yo te akoyokele mawa ata moke te. Bien-aimé dans le Seigneur, yango nde esengeli tomonte totombola niveau ya ba prière na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, gwete mu adversaire ennemi azali liboso na biso azali très fort, azali coriace, yango nde tokoki ko minimiser yete. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas le plus fort, mais il est très fort. Le plus fort c'est notre Dieu oyo ayeko pesa biso makasi yako bundisa. Bien-aimé, Bible elobi ke tozala sobre, to veiller, ndeko na ngai veiller po ete mutu wana soki akoteli yo yaya akoki mpe kolongola yo pema ana se na mokili oyo okufi tobandi kotanga yo kombo ya ebembe. Yango nde esengeli ete toveille, tokoveille na nini na niveau de prière, tokoveille na nini na bondimi na biso. Est-ce que oza penza mundimi ya solo solo? Est-ce que obongo wana penza ya solo solo? Bien-aimé dans le Seigneur, kwete mutu oyo ayebi Nzambe te azali pamba liboso ya Satan, azali pamba liboso ya Satan, mais esengeli ete biso toyeba Nzambe, tobondela Nzambe, totambola dans la sanctification, koveye yango wana koyeba ke nakoki kotambola na nani, nazali wapi, nakoki koloba nini. Bien-aimé dans le Seigneur, yango nde koveye oyo nayeli yo na pokwa lelo ete il faut oveiller yaya bon Nzambe na yo ozali wapi, rapport na yo na bana, rapport na yo na mobali, rapport na yo na mwasi na yo, rapport na yo na société, rapport na yo na place au salaka. Bien-aimé dans le Seigneur, toko kozala ba hypocrite te. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être mutuana votre adversaire, notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera.
bien-aimé dans le Seigneur, et Seigneur, toyeba ke mutuana a quitté la biso, ba bengana na likolo a quitté la biso na kanda makasi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut tous aller très vigilants, et encore, et Seigneur était tout bundisa, tout résister, bien-aimé dans le Seigneur, et encore, bien-aimé, ezali pasi mingi po ete bato mingi bazali kotambola kaka na distraction, bazali kotambola azali koyeba te ke non que mutu o azali boso na biso. Nous avons une grande opposition, une farouche opposition. Alléluia. Yoka makambo esalema na likolo tango babengana ye na likolo, yoka makambo nini esalema yango nde il faut yeba ke akobanga yo ata moke te, ata ke po osambelaka po ete obangaka, même si tu marches dans la sainteté azali kobanga yo te, à combien plus forte raison baoyo bazali kotambola na sainteté te. C'est Apocalypse chapitre 12 verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien-aimé dans le Seigneur, yoka ke makambunini et salima, mais avant ton comme verset wana, yoka makambunini et salamina likolo, na verset 7 nango, il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il y a eu guerre, la guerre. Et ça c'est que baswanaki, et là que teke babandaki koloba, maloba pamba, mais baebaki kobunda. Il y a eu la guerre au ciel. Mais Michel, notre commandant en chef, le commandant en chef de l'armée de notre Dieu, naba ange na ye bangone bayebaki kobunda, babunda ki na tata te, tata ko bunda na ete atindaki kaka Michel. Yango de le dragon et ses anges combattirent. Peut-être tango atombokaki ebele ya ba ange pe balandaki ye. Yango komona ke na atana sena mukilo mutu mabe, mais azanga batuté. Omona tapi azanga motema mabe, mais akozanga batuté. Bien-aimé dans le Seigneur, yango tango diable ayebaki qu'on se rebellait contre Zambé, un tiers, il y a un ange, balanda qui est. Donc, s'il y avait 3 anges, ange mi balende batikala, et pas yatata, ange moko, alanda, diable. Mais le verset 7, il y a eu guerre dans le ciel. Tango siko batu, bitumba o et bimaki. Ezali place sainteté, place pouvoir yatata. Peut-être yé moutouana bitumba et bimaki pour l'année. Hailingaki azwa ebonga na ye alobike akende kochango likolo ya oya leki likolo ya tata likolo trône na ye wana alobike acha betone na ye eleka ya papa yango alobike yango père atali alobike mika elozomo na makambo ezali kosalema te yango nde bitumba ebimaki na verset 12 otolobi kotanga babenga na ye na likolo place na ye ezalaki lisusu na likolo te babenga na ye. C'est pourquoi aye la biso bozomona mokili ndenge tokomi aboye ezali mpona mutu wana makambo azali kosala. Bien-aimé tolingi tokende kokota na prière, veiller yaya, toveiller tozala distraité yaya, diable akotela yo te, akotela bana te. Veiller na ba prière, omoni négativité moko telemeli yango, omoni anomalie moko na vie na yo telemeli yango, omoni likambo moko ezate ke o nazo comprendre te o makambo nazo comprendre les nini yaya, ezala maladie okoki, ezala maladie curable yango, il faut bondela o pamela yango. Seigneur ye moko akota ki na ndako ya Pierre akuti bokilo na ye na fièvre les malades moko curable a pamela ngo fièvre et kima sur place. C'est pourquoi réjouissez-vous ciel, likolo ba sepela et vous qui habitez dans le ciel et sengo pona mutuana makambo banda ko sala bango kuna likolo. Mais malheur, mais biso moko bato mokili tozali komioke la marate, mais mawa na mokili pe na mai ya bato soki sala peni na éviter, car le diable est descendu vers vous
animé d'une grande colère, sachant qu'il a fait de temps. Yango azana kanda makasi contre yo, surtout biso bato to simba malobana nzambe azana kanda na yo makasi ya mikolo nyonso yango. Il faut être vigilant au moment likambo ya mabe. Et Seigneur dimbisanga on se réconcilier dans nzambe à chaque minute, à chaque instant, ko veiller yangwana que po opesa nzela te po te soko fongoli porta koti. Et surtout ba moto bo ke la kae ya soka simbio après ba ko panza nyonso yango so mona ke côté libatu bana bakomi susu mutu bakasi bana bazoyoka te ya eza diable yango na photo telemela ye yango na pokwa lelo tokoyeba kotelema susu na pokwa lelo po ete tobebisa misala na ye na bomoi na biso, tobebisa balimite nyonso oyo atia na bomoi na biso ya ngai nazolinga ete avant tosisa mbula oyo soki priere oyo ya balimite bablocage nakobanda kozongela bino yango ete tobondela ete namona ke non limite wana batielaki ke obota te obota limite oyo batielaki yo te ke obala te obala yango ntango ke balimite oyo ezali nakoya kaka toujours na bapriere otobebisa misala na balimite bablocage nyonso batiela biso yango ne tokoyeba kobondela bien-aimé dans le Seigneur. Fukama esika uzali zwa position malam tobanda ko adorer sous Nzambe et bien-aimé dans le Seigneur. C'est la prière du soir, la prière du soir avec votre serviteur, le prédicateur Philippe. Yango ndi nazali komemayo ya zala repe ozo ya boye ozo kota na attitude ya prière, attitude ya adoration, attitude ya komiki saliboso nzam. Peut ezali la prière agressive ya pourquoi avant to kota na prière agressive tomiki sakaliboso ya tata peut tozwa makase ya kobundisa mutu wana banda ko adorer Nzambe tozali ko adorer yena pourquoi lelo. Est-ce que tu es là, mon frère? Est-ce que tu es là, ma soeur? Alléluia. C'est la prière agressive. Alléluia, du soir en famille. Yaya, tu n'as rien et pas moto oyoyebi afin que tout comme une grande communauté ya bananzambe et au cas secret mususu et d'aller bien aimé dans le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur et Seigneur de toyeba ete et dans un secret ndenge tokuta na kaboye et komami namukanda ya psaume chapitre 133 et Bible élobi était oh qu'il est agréable et qu'il est doux pour de faire de demeurer ensemble. Yaya ndenge tozo sangana boye l'union fait la force et le baba tuamukine. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'avant, qui descend sur le bord de ses vêtements. Alléluia. Le but est tant toujours sans la boye. Yoka secret, ok. Les amis comme ça, que osanga raté, tant toujours kutana. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur le montagne des Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Psaume chapitre 133, verset bloqué, qu'il est doux, il est agréable de faire de demeurer ensemble. Ensemble, bénissons l'Éternel. Alléluia, tous tombeaux l'ensemble. Tozo pambolaye nzambo bateli biso banda tongo tit na moment o bien-aimé dans le Seigneur banda to bandimbula o ebele bakufi na maladie o na ba maladie mususu na ba accident ba mususu balia bango na bandoki babelisa bango na Satan yango yo zana bomo yango tozo kumisa parce que nous avons le souffle de vie, le souffle de vie ce soir pour adorer notre Dieu, le Dieu qui vit au siècle des siècles, toi qui était, qui va bientôt venir, le Tout-Puissant, en qui nul ne peut résister. Alléluia, qui peut te résister? N'est-ce pas toi notre Dieu qui est dans les cieux? N'est-ce pas toi notre Dieu qui domine sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi notre Dieu qui a entre tes mains la force et la puissance? N'est-ce pas toi notre Dieu, Seigneur notre Dieu, en qui nul ne peut résister, qui peut te résister? Alléluia, qui ne te craindrait au roi des nations? C'est à toi, Seigneur, que la crainte est due, car parmi les sages des nations et dans tous les royaumes, nul n'est semblable à toi. Tozotombola Yesu, na pokwa lelo, na mitema na biso, na prière ya pokwa, prière ya lusanga. Alléluia, tozotombola Yesu, na mitema na biso, na bandaku na biso, na prière oyo totomboli Yesu. Ozana kombo mususu te oye pesa vele biso, oye te biso tobika na ngosoki na kombo na Yesu te. Tozotombola kombo na Yesu, na pokwa lelo, tombola Yesu, na pasi ozana ngo, tombola Yesu.
na kozela ozali kozela likambo songolo tombola Yesu. Alléluia. Volonté ensemble ezali ete to adorer ye, to rendre grâce epai na ye, yango de volonté na ye, yango wana okotanga yango na 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 okomona ete la volonté ezali ete to rendre grâce ozokumbisa nzambe oyo apesi yo ata place ya kolala olali ezala te. Alléluia. Kumbisa nzambe. Alléluia. Makambo eza ebele oyo tokoki korendre grâce epai na nzambe ebele. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie que nous avons, la santé que nous avons. Alléluia. Bien-aimé, même sur toi qui es malade, qui suis cette prière, que la main de mon Dieu te touche, sois guéri au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tozobondela tozokumisa ye nzambe munene, tozona prière ya pokwa, tozana prière ya pokwa avant ya kokende kolala yaya engande kona yo lamusa mobali na yo lamusa mwasi na yo ke non yaya etango ya kolala te yaya kolala te telema kolanda nzoto te bondela tozobondela po ete to prépare terrain na biso po ete okende kolala na kimia omona te ke bato bakende kolala alamuka te yaya po ete babondela bie te na se apongi wana bakoko ya boye bakangi yo kati na se apongi otikali kuna libela yaya ntango tokolamuka na ntongo epema eza susu te. Non pas cela. Yango de tozobondela yango priere ya pokwa basakanaka nango te basaka malade sampila kaka na butu bato bakufaka ebele kaka na butu ezali moma moko mabe yaya yango de bondela pona bana bondela pona yo. Alléluia. Au nom puissant de Jésus tu quoi de rayer mais tozosenga mana ezala likolo na biso tant tozokende wana eloko moko te epesa accès na muile aya kofinela ngai yo na butu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, eloko moko te epesa monguna nzela ete epesa mari de nuit nzela non toza ya nzambe yaya soki kenda na obongo na te bongo na ntango ya kobongo na yango. Alléluia. Mana nzambe likolo na biso papa limbisa toza bana na yo. Nous sommes tous ton peuple, nous sommes tous le troupeau de ton pâturage, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Seigneur notre Dieu, papa, alléluia, limbisa biso, acquire-nous Seigneur. C'est toi qui as la parole de la vie éternelle, c'est toi qui as les derniers mots Seigneur. Yangodena na epai na yo elongo na peuple na yo oyo pesi ngai ete na kamba apa limbisa biso papa. Ne te souviens pas de nos péchés, ne te souviens pas de nos manquements, ne te souviens pas de nos iniquités, ne te souviens pas de nos désobéissances, ne te souviens pas Seigneur de nos péchés. Alléluia. Pardonne Seigneur, c'est toi qui as le pouvoir de pardonner. Alléluia. Si tu gardais les souvenirs des iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Limbisa, papa. Yokamawa tozali banana yo. Alléluia. Toke de sous nana. Et Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Pendant que la fin du monde était limbisa biso. Effacer mabunga na biso tozobo de la pepo na bana na biso. Bien-aimé dans le Seigneur. Na ba chambre na bango na be tambule basali ko tambula te edite nini basalaka. Seigneur, limbisa bango grâce na yo ezala na libota mobimba au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. olobaki ete lelo na poko tokoya kodétruire banégativité tolobi ke banégativité misala na ye nyonso. Bible elobi ke toveye mais nakoveye ezali ya la puissance qui est dans le sang. Nakoyela bino susu enseignement pe prière ya puissance ezali kati na makila toko bonde la poko yango ekozala kaka ya makila na makila yango tozo bene la puissance ya makila. Seigneur, purifie-nous, lave-nous Seigneur, lave-nous au Père. Alléluia. Soko na biso naba na biso nabanda na biso toto bele makila yango dekolanga andako sopa makila na ndako na yo mobimba ele na makila na porte makila na pongi na yo makila na banzela nyonso oyo milimu mabe iyelaka. Alléluia. Tozo mine banzela na bango na makila na Yesu. Alléluia. Makila na Yesu na poko. Alléluia. Est-ce que tu es là mon frère? Est-ce que tu es là? Invoque le sang. Il y a la puissance ezalikat na makila ezinga biso makila na Yesu ezala couverture na biso, couvrir biso, couvrir pe ba demeure na biso makila na Yesu.
alléluia na biloko kolia soki ba point de contact ezali na kati na ndako na yo alléluia belela makila tozosoka makila na bakave tozosoka makila na batoilette ezali place monde ya ténèbre eyaka kosala antenne na ndako na yo po ete bayoka yo bamouvement nyonso okosala ezali na kati ya toilette sopa makila au nom de Jésus puissance ya makila non seulement il y a la puissance mais aussi il y a la victoire qui est dans le sang bien-aimé dans le Seigneur mongula kolonga bisoti wapi mongula kolonga bisoti wapi déclare la victoire ozayanza soki ke ozayanza bete même na minute muke na ba seconde ndenge tozobondela soki olobi ke Seigneur na lingi nazala ya yo na komi ya yo nazo déclarer que tu es Seigneur alléluia bien-aimé dans le Seigneur soki nano déclarate que Jésus est Seigneur déclare-le alléluia déclare que Jésus est Seigneur na pokola ilo okota pe na libota bananzam yango makila na Yesu elonga makila au nom puissant de Jésus tola la pogia kimia au nom de Jésus makila na Yesu et couvrir pogia moko na moko au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus alléluia alléluia bien-aimé dans le Seigneur lui était l'ennemi il rôde il cherche qui il va dévorer on va être tous à la vigilance mais to koyeba ko détruire misala na ye détruire les œuvres le plan du diable contre bananayo ni munguna a préparé contre bananayo tozo détruire yango alléluia toza na prière ya pourquoi avant ya koke décollage la prière agressive contre l'ennemi toko kotika bango na kimiate au nom de Jésus ni bandoki ya famille bongisi contre bongo na yo contre banana yo nini imposa yo ya ozomona teke 12 ans yango ozobondela kaka sujet moko eza normalité ozomona teke 13 ans yango kaka likambo moko wana non bien-aimé dans le Seigneur awa ezali prière ya ba combattant ya ba oyo ke to lingi ete programme wana oyo ya monde ya ténèbres to doit ko détruire yango bakangela yo libala bakangela yo santé ozomona yango normal non au nom de Jésus nazali ko détruire yango ba négativité ya tangu ke nanu oboti te tangu ke obali te nakotika prière ote tokoya ba limitation nyonso ba tela yo ba limitation wa nakobanda koyela yo au nom de Jésus ba tela yo ke oza na santé malamu te au nom de Jésus lokuta na bango au nom de Jésus tozali ko détruire nyonso ta parole n'est-elle pas écrit que non que ta parole est comme un marteau qui brise le rein. Au nom de Jésus, nous un marteau, nous allons briser la négativité, la plan sur le diable. Alléluia. Nous allons dire, alléluia, la limitation, la blocage, au nom de Jésus, l'envoûtement, l'envoûtement, mais jamais d'ailleurs, qui kobona ke, batozomona ke nazali bien, mais ngai moko nazomona ke nazali bien te. Alléluia, ayeba ki ko invoquer ça. Alléluia, tozobela. Na pourquoi alléluia, tozali ko invoquer ça. Papa kota bitumba, papa kota invocation ezali ete ko belela nzamba kota. Papa kota bitumba, papa situation nanga échanger, situation nanga échanger. Alléluia, Père de gloire, pour la gloire na yo papa na bal, pour la gloire na yo papa. Alléluia, santé nanga ebonga. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, ton le Seigneur, yango de toko badako bonde la boye pourquoi nyonso avant ya ko kende ko la toko zalaka kaka na prière agressive moto na nzambe. Bien-aimé, dans le Seigneur tozali ko bele sa parole aussi est comme le feu moto na nzambe na bayini na biso oyo so yebili kambulanga oyo so akangili kambulanga ya bazwa mbongo na yo otindela bango te pete esunga bango bamemango na kindoki au nom de Jésus moto na nzambe kidati na kindoki bakanga yo mabota bakangela yo mobile oyo so mona ngo normal. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Moko na moko badako prophétiser ko na bombo la libala nanga kimia nanga badako déclarer le Congo ozali ko luka na kombo na Yesu badako déclarer bandela nanu ke au nom de Jésus mobali nanga au nom de Jésus kimia au nom de Jésus solution na ba problème nanga au nom de Jésus solution na finance nanga au nom de Jésus solution Seigneur notre Dieu na ministère nanga au nom de Jésus bénédiction nanga. Alléluia, et se manifester bénédiction nanga. Tu nous as déjà bénis de toutes sortes de bénédictions papa na pourquoi lelo na déclaré par nanga au nom puissant de Jésus.
tokobanda kobondela boye yaya soki tobondeli boye lobaki oza incrédule soki oza incrédule te avant tosisambula oyo tokomona baporte nyonso oyo ezali ekangama efungwa lobi tokoya na prière ya baporte efungwama bakangela yo baporte lobi tokobuka yango au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé, tu vas dire que tu as boutu na biso na maboko na nza. Seigneur notre Dieu, boutu o na maboko na yo, papa, sécurité na yo, protection na yo, nzambe tata na barata na bango, bamona biso te na ba caméra na bango, bamona biso te, papa bomba biso, bomba ngai na bandeko nyonso PCT na kamba, tozala na protection na yo, tozala Seigneur notre Dieu, na protection na yo papa, au nom puissant de Jésus, makila na Yesu, ezinga de mer ya moko la moko, papa o sécuriser de mer ya moko la moko, o kangela biso ba porte papa, moko te Seigneur azala toucher na butu na lelo, papa ba pongi na biso, to trempango na makila na Yesu, papa yote mutolobake, moko te akoya ko troubler pongi na biso, to la pongi ya trouble te, to la pongi ya kimia, lokola ba bébé, au nom puissant de Jésus, kimia na yo papa, to la pété lokola ba pagano, papa, o le la biso na sa pongi, o ya na ba vision nocturne, oh ya papa, Seigneur notre Dieu, oh ya na ba songe, ba rêve, oh le la biso, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Fasse-lui sa face sur vous et qu'il vous accorde la grâce. Que le Seigneur de Tout-Puissant tourne le regard vers vous, qu'il vous accorde la paix, la joie de vivre, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin pour la vie et pour la piété. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur. Acclamons, il est là, il est là. Rakombona Yesu, Azaliwana, Napoko, allez le bien-aimé dans le Seigneur. Télémas. Vous veillez au matissa niveau ya prière na yo ya ete mungu na zaliwana ete akite la biso na kanda makasi ya yango de esengeli ete ozala ya kotelema na kombo na Yesu na kombo na Yesu. Bien aimé dans le Seigneur, ceux qui nano s'abonner na yo ya ceux qui peut ozali koya kokota tango zo kota na kaka au like déjà donc au lingi déjà vidéo peut partager yango ya peut-être comme une grande communauté il y a ba combattants spirituels il y a ba guerriers il y a ba tout bazali ko nzambe na ko lembate ba bazali ko tonda nzambe te tozalaka kaka na nzala nzambe kaka yango wana nde tozali ko ya kobondela na poko nyonso bien aimé mes prières adoration et ya samedi na dimanche ezali 5h30 ba guerrier nyonso ba combattant nyonso tokutana mukolo nyonso ya samedi dimanche 5h30 avant le lever du soleil afin que tu vas komona monene na nzambe ba prière pe ezoleka na tongo ba enseignement pe ezali na chaîne na bino na tango omonike tant susu contre le temps et koko salima toza batu soko omonike tant susu tongo na poko ana ke prière ezate okotika na chaîne na bino ozika la prière moko obandi ko prier na mosi na bana na yo ekozala malamu mingi ete nzambe akoyeba kokumisama. Bien-aimé dans le Seigneur, ça la paix commenter. Nous tozali kotika tango chaîne ezali kotika la yaka kuna nalingi na souligner susu ete ndeko langa commentaire sala na langue yo oyo monique ozali capable ou bien ozali na facilité ozali na aisance nango ezali obligatoire te que sala commentaire na yo kaka na français ou bien en anglais. Sala ce que monique okomaka anglais bien comment battu anglais bakomona ce que ezali ki néerlandais comment ngo na ki néerlandais ce qui ezali na langue ni ce qui ezali na kitando comment peut batando bakomona comment kaka na langue o monique okoki kokoma malamu batu susu bakosungama pona lokomo na nzambe yo nde mutu okopambolama mema pe mutu lobela bandeko ata na monoko ke non ndeko yaka ete tobondela tobosana susu te prière ya mercredi pona bana belela bandeko nyonso tozana bana mikolo nyonso ya mercredi ekomi kaka spécial kaka pona bana yango nde po ete bana bazali o diable pe azali kotiela miso yango nde toya mikolo nyonso ya mercredi afin que tobondela na pokwa tobondela pona bana tanto tokomi wana tokomi na suka tokutani susu mukolo na lobi dans une autre prière agressive na kombo na Yesu. Amen, 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 amen.